nzamba moninga na lina CD na tikala na yete sambela bongo pona nga soki amoni akosunga ata bomanga abomanga po oyo nyonso ya mokilo eza pamba abomanga na mutu naza na berere mais erreur ekabula na mutu na nzambe oyo esalaki nakota lola te mpona erreur na kufi mpona keli felo te vraiment mibomelanga avant po afutanga ya ozwa ne charge ya bana na nga vraiment ça Magazine Vérité ou Réalité, magazine Vérité ou Réalité. Babi ba salo ezala na kitambo. Salo yaka moko. Salo lomea. Na bengi ba fille o baza lokola ngai ba artiste. Donc boya ebele. Kwa ya Komoriko, avenue Lomami, numéro 20. Babi bazala na bona ba salo mais salo yaka moko babi salo mona poto. Bozwi wapi? Basi kitoko lokwa ngai. Bino mona ndé na koti na ndé na bimi. Donc deux personnes différentes. Baya kaka. La beauté est prête. Vérité ou réalité, mesdames, messieurs, vous nous suivez partout à travers le monde, vous êtes sur Nouvelle Tendance Télévision, nous vous disons plein des spéciales. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Merci à toute la grande équipe qui nous accompagne aujourd'hui. Alidor, Louis, Gédéon et bien sûr, il y a Jordan Panzou qui assure la réalisation. Infiniment merci à toute la corporation de la presse qui nous assiste ici. Et plein de spéciales également au sponsor de cette émission. Il y a Gianni Sita depuis Switzerland. Merci, merci, merci beaucoup. Mesdames, messieurs, sur ce plateau, nous avons pensé à recevoir pour vous l'homme des dieux. C'est vrai, il parle bien, j'aime la franchise, j'aime aussi l'attitude qu'il apporte toujours à chaque fois qu'il y a interview, à chaque fois qu'il y a émission. Et vous étiez nombreux à aimer l'interview qu'il nous avait accordée lors des obsèques de l'artiste Mumberi, qui n'est plus paix à son âme. Alors aujourd'hui, nous allons quand même le recevoir, mais non, d'être reposé. On va parler avec lui, il s'agit bel et bien de l'homme de Dieu, l'évangéliste, pasteur Jean-Paul Mayada, que nous appelons plus pasteur de la foi. Pasteur de la foi, pasteur de la foi. C'est lui notre invité. Papa, bonjour. Bonjour, Papa Len. Bonne santé. Oui, Yesu Massia Nazareth a battu. Dans sa grâce, il a été vivre. Papa, félicitations pour ça là parce qu'on a senti vraiment, il y a une année passée. Vous n'étiez pas dans ce genre de conditions. C'est ça. La condition c'est que moi, pas si, mais enfin, beaucoup m'a bouillé. Il me salue non, Papa Len, Eza d'abord dans le bas, Yesu Massia Nazareth a le Kumunzamba solo. Pour nous musala azosala parce que tobenga ngo musala nzambe pe ndako nzambe ndako nzambe donc atalisika bolamu na ye ndenge papa edi na bala zwa vision ya loba nzambe malamu do nzamba malamu do elo tokoloba ya mwana do nzamba saki na nzela nanga pe na nzela bana na ye oyo tosangisa 1 franc
50 francs monsieur baza l'étranger bano basambela nanga to sambela na bango Yesu Masiya Nazareth batinda pe moi 1 franc moi nini to sangisa ya pasi ya mitoki ya pasi et le quoi to za une détermination pe foi que to somba lopango et to tonga et on a l'accomplissement et le banza mais au salama petit à petit voilà mais ça nous étonne des fois parce que tout le monde a mis mon moteur c'est que là d'abord ça doit non yemo apprendre soin na yemo kona c'est-à-dire tout temps on a visité na moto préféré moi ce maintenant le bango mais il faut préciser que yoti les allocateurs mais locateur c'est payé na premièrement honorer nzambe na yo c'est-à-dire so mêler et sika c'est-à-dire visa ma condition ya malamu. En fait, bon, vous savez, quand Dieu appelle tout serviteur, la première des choses appelle ça qui est itinéraire, donc la directive. L'exode chapitre 3, Moïse a dit tant au sol en Nzambi. Nana benga on de décision. Ezaki que non, on a que ça ni no, que no loba que ngai na ngwatindinga je suis. Donc ayebaki na ba bengi ngai na kendende na Égypte. Ok. Au moni par preuve tant Nzamba benga atinda Jonas akina Ninive tant akina na Tarsis on mambe komelaki. Siko eloko wana oyeba tant Nzamba bengi o sala nini, abengi o pona nini. Donc quand Nzamba benga nga na comprenaki nazoye batoli pe bandeko ebele ba ya ebele tant to bandi au papa le Nzamba meme biso na dimension mo na sa grâce na ye église et banda toketo sala ngo extension mais bandi mamo église locale. Donc le lot batubélé, l'ouïe batubélé, le roi quand est en église primitive, tant que le bassin qui le nombre de batubandés augmenté chaque jour. Donc nous avons même vu ce bon siko. Dans notre là toujours loué na ML de Paris. Nous avons passé un message moi le bas dans lobby. Quand le place on a basé bien, pour avoir un bon cœur, basé na mutia malam, couple on a papa et papa tina maman Joséphine basé en France, basé penda basé mutia malam makasi. Pour même bon tu vas nous foutre dans salle ngam na proposer. Andolinga pété na benga ye bayer andolinga ngote papa et moi et maintenant nzamba ebisinga lobi lokola bana même fois na ngate sadi baza bana na mamanzami ba menacer bango un jour alors parlant nzamba ndo bisinga photo sala opération chat parcelle ndé na zwa mbongo ya vie na pour premier mbongo na zala na vie ndé na tinda pa grande sœur na Orléans grande sœur aza kuna yo date asomba instrument et bande opé musu basungane te drumo mama mo mutapesa ki tout ça alinga musala nzamba pesi bande opé basungane nzamba kanisa bango et attends église ayeko banda na tiko louer instrument ici commune akena des douaniers tout et ndeto bande ba culte tant musu nzamba pesi message on a déjà commencé à prier je dis Seigneur so il lelo par exemple tozangi sika yo za passe les temps bande baza bien pour na biso biso to za malon pour na bon so itokoki koko pesa biso place nier la sagi opération HPD achat parcelle pour Dieu. Donc aussi sans coup de thé et nzamba comment sungaka kamale malé meti place ya komonana et là na kumisa nzambe papa il y avait une maman alors bien nga pasteur ni nezo zanga ngabi mami so bimanga na cher na bi na ebaki mamu na zolo ba ebité na lela na lobi nzambe poko sunga te penza tozwa place na lela na cher nzamba sima mutema mama wana papa le a défisa église mais nanzela nanga lokola mutu papa na défisa mbongo ezanga na bi combien 30 000 akenda bimisa 30 000 na banque papa le Yesu Masiya Nazareth nzambe so batu bateya ye to bandima ye te papa le lelo ba pasteur baza traité comme aventurier comme balicro comme batu ba monsieur basala ba dégâts baza na musala nzambe mais une maman qui arrive et pas ça moi ça mon konzi moko boye aye na $30,000 ali panga na déficit sans papier papa le quand on fait na petite na akio bimisa pa ye na on habite maman simba so kaka to mutango le pangwa bengi biso nde na zui alors bité papa nde na bimisa ngo bozwa ngo kaka na benga mwana mo église na besoin mo na compter $30,000 malgré que notre zone signon souteti lelo mais dernièrement sur notre solana parce que na bima aventurier te na psi papa maman habiter papa nzamba sunga malé mais déjà musala bo sala les hommes na pour assembler na biso derrière la prière mo pa na biso azonga na voilà donc papa le magambo nyonso na lo bagaga Yesu Masiya Nazareth nzambo abatela ngana yo na bando ba olanda biso azwa lokumu na musala osala ngaza na le pont na futela ko le pa on ngaza na France ndamba pambole de fana ko mana difficulté futa ndao mukolo mota mena sanga nzamba simba ka mutema na ye pour ne pas citer son nom peut-être ko zala ba privé na ye vie privée na ye vraiment so ba laninga na mwasi na nzamba pambola bango so ka église assemble là
de soir na Congo sambela na mwasine ba na carte église o ba voyage nango donc ça m'a pour bon na bi que si l'église oyo kosila papa le ozala témoin lokola ndeko nanga gloire nzambe tango ekika na dédicace nzambe opesa ninga ndako opesa ninga bituka opesa ninga posa mutema nanga kota mukili ba loba pasteur tandi ba olia ba mbongo mais or que nazo ko investir dans l'œuvre de Dieu. Tout ce que je touche dans ma vie, tout papa, tout. Dans ça la calculité. Nakolobaté combien de bimis pour l'église personnellement ngai na okoloba. J'aime Jésus de Nazareth. Nalobara o nazezaye. Nazo ngoluta obota mama na mokonzi. Nazo pe ngoluta obota na famille mbongo. Nazo ngolu moko ya oyeba Yesu Masia Nazareth. Oyo baso qui était dans la moussoute. Au final, c'est Christ. Moi, si je fais tout pour la gloire à Christ. Voilà. Dans ma vie, c'est Jésus qui m'a. Ça fait très mal des fois aussi, mais on n'a pas le choix. Homme de Dieu, je voudrais quand même tout côté à moi, avant tout côté à mon zindo et à madame Nabiso. Mais ceux qui en regardant tout ce qui se passe dans la République démocratique du Congo, au cannabis, les hommes qui m'ont amené au Salama, organisation de la prière, Makambo et Bélé. Pour le paranime, qu'est-ce qui te vient en tête souvent? Sur les hommes on parle du Congo. Autant que les hommes qu'on a Congo, de temps à autre massacré, de temps à autre Congo, les Congolais, à quoi on a quitté ça, c'est-à-dire qu'on sans valeur et tout comme ça. Et au milieu de la papa le na bonde la ka nzambe asunga mboka Congo so lelo to comme na niveau papa le ya oyebs église kozong savon na Jacques chapitre 1 verset 27 que la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et le veuve dans leurs afflictions. Parce qu'on voit combien papa azalaki moi muke malamu asombela mwana mwa lipa mwa nini mais abeli na famille muto opesa mbongo ate pas de traitement akomi na hôpital na Congo awa na hôpital médecin soza na mbongo ta soigner yote donc ama mutu ekufa nango po mbongo yate. Mais quand je réalise que Yesu Masia ya okufa pona biso un Dieu akomi mutu akufi pona biso mais ngana osepela na tala papa le akufa. Pourquoi il fallait que les belés? Parce que condition vieille malamu. Papa les soke na hôpital, na kenda na hôpital, na kenda na prison, na kenda ko na ba millions na plus pour na buka na lisusu. Na lobata nzamba sunganga soki amoni na lingi na bunga nzela na papa le. Ateza la prière no loba na nzambe na tikala tawa ko sepelisa ye. So ina bunga bomanga, pa futa nga nyonso na salela ye. So na kenda ba hôpital papa le, je regarde namoni nini ngona mutazolela azolela nini po ana ordonnance na maboko ba osima mutu te ba na bakisi mais aol mona pa uzwa mbongo te osungi o même mususu wana combien bazo kufa ndongoli ba massacre mambo belé tout ça na mboka soki lisolo bato bazo beta litata to voyagement mkena mboka ngoka ba Afrika to kenda na grâce nzambe omona okomi na mboka moko otali olobité toi pena na problème na mboka Congo ils a problème zo concerné biso nyo to tele madonna question na papa le na oloba et ça la passe talo mona jeune garçon bimi a otambusa biloko banda tongo ti pour aller na bénéfice à 2000 francs mais ana mwasi na bana mais cet homme là sur landé ana métier mo bo sengela sala mais place aux hommes sala na métier wana et ana ngote alors otambusa biloko otambusa biloko na balabala mais azo gagner pelote tout ça tant total la papa le to réaliser que le baganda mo ko délivrer Congo te mutu fa souffrir na vie ou aliko ça la Bible lobi que celui qui ne travaille pas ne cherche pas à manger non plus mais il y a des ceux-là qui veulent travailler mais où est l'emploi yango baka décès to ya mortalité na Congo ça a toujours élevé kene na mort nga mutauti Angola aye papa le tambulo na ba terrain na ba salle o le ne komba o le bembe tambulo na ba terrain na ba salle o compagnie to kufa lokwa banyama pona nini mutaotambulo na maladi na nzoto ba yebisa déjà que wana appendicite mais na mboba o sala ngoti aotambulo ne ka bongo ti bu akoya kufi
otalaka moto azokufa koréalise biloko nyonso wana eza eloko toloba na badomaine eza ebele na peske exemple moko toyaka na posa nzambe asunga mboka Congo voilà eloko na posa nzambe asunga mboka Congo le Congo je crois que nzambe asunga ndenge homme de Dieu toloba awa mais en regardant en fait vie na yo parce que permettre ngana potama monter en regardant vie na yo de temps à autre na ba hôpitaux de temps à autre ba homme de vieillard de temps à autre ou assister ba orphelin c'est-à-dire que tu ne fais que tourner tout autour, il y a des demi, c'est-à-dire les gens, non assistant sa personne en danger, au limite, comment on a battu la souci à la Tanzanie en faisant tout ça, parce que tout le temps, il y a besoin de faire on a eu plus son alibo, tu as ça vu ma souci, mais ils ont la rami, ils ont ah, papa Lem, non, le moko, nga papa Koufa. Maman n'a pas fait de sika maïzalati jusqu'à aujourd'hui. Donc surtout bitolo, tout le monde va vivre au papa Lem et ça passe. Naza mouton na histoire. Nga papa chose na mbongo. Na permettre tant na botami asu na mbongo. Tant na comme na 6e année primaire. Na supporter classe ba na 6e année primaire. Ti na joie diplôme na makasi ya nga moko soutien zati. Nateka sachet na zandu olati na maboko ozotambusa na ville so na mitali oyo lelo na grâce ya nzambe na mwa komba nzambe na memelango nakoki kolinga te eza lokola ndeti na omisambwisa nolinga bato bamona nga lelo nde peut-être na lelo pasteur tout et tout nazonga mpo yesu masiya amataka nakita mpenza nateka sachet na zandu na histoire mo terrible papa nalinga nzambe pour nayebi réaliser toi 13 nga na 7e mais pourquoi nzambe ko bayana nga batanga bien balota uniforme Sadek bato bayebi na Sadek bayebi uniforme balota ba montre bazon en classe na ba montre mais quand moi suis arrivé papa mon ici là donc dans une histoire papa nga na 4 classe na ISN na ka diplôme pam na titre musuta académique na otanga groupe les bons samaritains caméra tournée ça sauté mutalo ça so caméra teki maintenant na posa antenne afona te ya sango malamu na talika une semaine to tourner te deuxième semaine antenne lo biso te ba olongo la biso na jui mbonga frère académique ya motoki nanga na kena kena somba caméra na matete mini deva Panasonic na futa frete na tanga te ba bengana na classe 4 classe si lelo donc na lingara naza ami ba faible somme dazo orgueillé na kokofana net na mona mutu te asambwisa mutu na mona nesena linga te na mona mutu azo humilier mutu mona mutu pamba pour nazo réaliser il y a aucune personne parmi nous qui a un degré souffle koleka muninga papa le koza na mituka banda kwa minene lem soupe mona bozwa na nyoso kokufa no pa vanga kokufa vanga menga mobola peut-être tout mozangi moboy na tikali na bomoyi or bible ezoloba lion o akufa mbo waza bomi aleki na valeur donc on a lingara batu po na yebi passe na yebi via okene classe ba bengani yo molingi classe na yebi via wana na yebi via zo ke classe mama bino olela po ari ba ndongo zonga ne loko olela tant ba balo bana classe a to bima déjà 17 ba ba ke yo réaliser que na na otino zonga bo na côté l'autre je parle tout ça pour que Christ soit la glorifié donc papa le na sepela ozana mila bato bazanga na mila bato baolela na mila bato parce yango moni même tina kati église na ninga mabete je préfère plus na rendre visite na maman moi za na fin fond ane ne logote ba moni voiture moi telemi ni nango ba pa maman kingani oh yepe na nango na passer de la foi oh de la foi pas na ye bato bana mo ba mbongo ba moni maki na l'équipe pas na bango mais na kepa maman moi na za inutile na sala ngo église rarement na pas bato bana bozu de père comme on a kei pour un eloko vamna ke pas maman wana omona kina ke pour na bolingo donc j'aime bato wana nyonso papa lepo mutaleki muninga zate o inutile lo lem sulo bi la plus que yo ozomona na oleki alors so za bien na ye nzamba obeniro et puis pas opambola lo lobby leo ne kat église oyo papa le lobby na lelaki donc moi ça elinga chaussure azaki inutile l'église na bonde la pona ye na passe ne logo te faut pesa ke transport sur l'église ma sombenga chaussure na lobi
toyebi lobi ya mutu te mutu mosu ko négliger le lobi mutu azali pamboli pona donc voilà objectif yango na papa le pona leka na nzela moko nzamba alexandre école ya koyeba pasi ya baninga yango. On va relayer au fait la vie comme étant artiste, comédien, aussi serviteur de Dieu. Depuis que ça la moi passe, c'est-à-dire qu'on vit dans 4 millions de bateaux, c'est-à-dire bon, je ne vais pas le traiter des païens, c'est-à-dire bateau boza na conviction de mon côté et yoza na vision na yo, bango pas na vision na bango. Mais du coup, on s'imposer dans 4 millions ayant toujours une identité, c'est-à-dire serviteur de Dieu, vrai. Témoignage à ma bête de Skala pour le caté, ils allaient à malam au moment où le millier est entouré na ça dit basi kitoko, bibali kitoko, ça dit bateau puis bateau pour t'en bateau à moi quelque chose. L'objectif c'était quoi? Yo le mon ami non na kimia place ou peut-être bateau sur banga tenga na ko sarana bateau na temi OK au sangani na bango au s'imposer et aujourd'hui à travers na yo bateau mon on appelle mitema bazo rejoindre quand oyo ça. Papa les nzamba pambolo mingi en fait mosala nzamba eza titre honorifique te être serviteur de Dieu soki bana nzambe ba comprendre ngo te na lingala ba benga biso ba wumbu na nzambe mais bana nzambe ba benga bango bana na nzambe donc on réaliser ce que trois choses ou trois personnes patron moi na patron na mowumbu donc bana nzambe olenga na tika na mwana nzambe abengi nga akumisanga mowumbu et à charge donc ça dit ndo tinda nga pesa mpate pesa mwana nga eloko kende ko zuile eloko kende ko tika na classe kende ko zoyer donc ndenge biso basana nzambe toza pona bana na nzambe eloko eza mutu na nga yangwana na landa makambo yo esengeli na ko sala ya maître apôtre Paul alobi soyez mes imitateurs ndenga naza imitateur à Christ. Ok, apôtre Paul alobi j'étais au milieu des brigands non plus pour rester brigand mais pour les amener en Christ. Soyi batu balaki bien na mokili papa le mais Christ anga zonga te. À cause de mutakabo na nzambe pona lisumu péché adamique et boma batu. Et sengela ki siko yo Christ azonga parce que pardon péché comme il faut na anyoba kata mpoza nyamba kati mutu oyobi pardon péché tout ça bien allié très saint. Et mutazo mi ngo sacrificateur qu'une seule fois par an. Zamba réaliser que na Congo makeso to tuna ba ozana difficulté mu kolmo wa somba ta sosa mobimba. Siko pona nyama ba ozula ngo pona pardon péché. Ça qui veut dire surtout ba congolais ba no kufa na masumba okeli felo. Et nzamba sepela tinda Christ. Bible obi Christ aye akina maternité bota mababoyi. Parce que bateau bazana maternité savait que oh ana akobota mate parce que bota ana maternité bota mutu. Alors pour na pardon péché c'est nga mutu te. Et on ba boyi na maternité qui peut résister parce que ba bien que Marie azuise ma molimo mo centre. Mais aye na maternité ba boya mais non. Nana kumisa bandi kona soki elagi lelo na ngana loba médecin directeur hôpital wana bravo parce que tu étais inspiré de Dieu. Parce que moi si même écoute Bougumé ce soit nga bota na hôpital ya communal wana hôpital mo communal référence à commune wana ata ku place ya te ba créer les places mais le roi des rois ba boyé. Or il savait que cet homme est venu pour nous libérer akoya mututé parce que pardon péché c'est nga mutende akende na ndako banyama. Ba berger ba yambi abota mikuna yo moni chantanga moni alobite voici l'homme abi voici l'agneau. Papa inga yozo ya bomutalo batala nyama oyo silika mais Christ ba benga nyama silika te. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et Christ a zo marché abi voici l'agneau de Dieu parce qu'il savait que pour le pardon du péché il faut qu'il y ait l'agneau. Osomona siko apôtre Paul alobi soyez mes imitateurs comme on a imitateur à Christ. Donc j'étais au milieu des brigands lui aussi apôtre Paul quand il était seul azoboma ba chrétien tout et tout mais lelo a comme il a milieu ba brigands pour na gagner bango ngana linga mutu ndengaza oza mosa ndumba na olingo mais na olinga kindumba te wa muyibi na olingo mais na olinga kimuyibi te soko permettre li bana nga ba wana bato amona ba brigands na quartier na mona bango ka lobby tous les terrains saint sur le terrain bon ba yende ba kaka pasteur le club moi ni no moi mai na pesi bango na silika kunga bi mais pourquoi partout bon mona batuka bobo na 5000 francs na pesi bon na seconde commence à payer 5000 francs ba kei ba bisinga siko bango o bazali pour ne pas dans le n'importe quoi pour ne humilier bango te ba bisinga o bango baza donc makambo to yo kana mukilio na ba quartier mais faut y bisanga mission to que la campagne pour na bango te toki ni pona batu mabe toki pona batu malamu te batu malamu osamba Christ nzamba ko pambula mais batu bongo la mitema bubenga ba bengi bongo ba yena bi baleki na bobi ke ba piwa baleki na ngaya bobi ngana mwana njili bobi ke na musala nzanga oto yebi wa passer na pesa na 5000 abo pesa
na ba pesa mino 5000 na boya lobby na église na pesa mino likolo ya 5000 bomoni ndeni babimisi ba 1000 francs ba poche donc si ba kabule ndi donc na ba kete na nzela ka ba kabule ndi ya moni ba yelelo sekonde ba yona objectif eza na bango nyonso oleka bakomona ni ase telefone ba entre parenthèses na ba kuluna mais oui nous on ba fandi wana si bango bomela ba sikri ba pesa ba sikri deska Yesu masia bo pesa bango eloko olia pour toi ba imitateur sekonde ba wana va ba kinawa prière mungu etoka sur le na bino na bisi bango Christ prière etoki l'aime c'est un esprit oui simba bon vous savez Christ a même mutu mo papa le aveugle or a villa a salé premier touché a tuni au monde ni abina o mona batu ba otambola me ba lokola banzete Christ a compris que muto yo a cause appelle chete un jour kati batu pa mona ba lokola banzete yango na siko phénomène kulu donc bazo mona batu lokola banzete parce que c'est un problème spirituel papa le yo non ozana jamais ko ozo ata gilet ozo samuninga mais tandi ba okata na banyo siko esenga ni faux second touché donc deuxième touché Christ a touché bango soit touché bon ba mona mutu lokola bango ba osa mutu mabete lacrymogène il y a la police a échangé mon touté l'issa c'est au changer t'es bon maka ba tout même soupe balle perdu mais Christ qui a le pouvoir de changer ba vie na bango et on monte na bengi si bango ba fandi wana après 46 émissions non sambela na bisi bango Christ ngana na bandika ko déclarer prière mo so eza na esprit moko kati na bango etinda bango ko résister de sa combat Yesu Masia Nazareth et ko libérer bango dikuta ko le muntu bango so bi point non na sala abou donc moi je fais ce que le Seigneur me demande de faire le reste c'est le Saint-Esprit Yesu Masia doit continuer donc ce ko moni tina na milieu wana même na milieu artiste comédien je suis comme ça ba yebi bango nyoso ba irsil nazalaka na yepa ba irsil papa na mama ba bimi soka olanda nga mwana na batu ba irsil ba tuna na komi na ndako irsil la kubima ndenge alala ki ate fa sokola taka muteko irsil fa linga bima peshanga mais au bima ndenge wana donc aye ni maquillage sokoli na nuti aye pesa mbote ya na lekana tala bino mama na bango bina papa bondela pe pona biso papa na mama bafuga bina kata ndako na sambeli na bondela pe pona irsil opesi toli na leki ba belle vie nyonso ndenge moko donc bango nyonso na ya basi na mibali ba msuba yaka awa yep na pesa sambela pona ngapi na sambeli donc nazana milieu wana pona ko kosunga bonza makomi abanisa na art ona tanga na classe te papale ngana tanga théâtre te na yokola pe na groupe amutu na sana théâtre na groupe amutu te ni na école ni wapi donc na bandika na inspiration na 1998 nzamba biki ça la groupe théâtre na ya église na prière matinale to diriger ba matinale l'église en 1998 ndio c'est là où j'ai commencé le théâtre na banango ndengwana yona linga mingi nzamba kanisa président Mundweri tato zui espace na antenne na kendaki ko mona ye ndena bi ameka ko edenga yi na pona informer pe to zui espace tangi ya po yeba to za antenne place ya laki donc voilà c'est un peu ça donc papa nazana milieu wana pona objectif moko na te lelo théâtre et ko tsanga na banda ko batu sanke na toke mutumo alingana ane chrétien tengana kuta na ba musulman papa le musulman le Seigneur me font nom de Jésus Nazareth bato doctrine mususu ai biso basa ba frère na biso baba sœur na biso bande ko na biso bato doctrine nyonso tu wana akute na biso papa passer au sala musaki to ngana la na uliboti ndako na ngambo bimatolanda ayo ozomona ba musulman ba bimi penda na mosquée bazo kene passer de la foi boni bande ko boni boza bien to solo li wana baleki na bango mais son affaire na télévision bien aimé dans le Seigneur muta doctrine soit aux appels dans le théâtre c'est un moyen où nzamba pesanga pona bato ba bongo la mitema papa le mais en parlant il y a musala na yo théâtre quel témoignage aux ala kanango peut-être marquant qui te revient souvent en tête au fan de non à partir de musala ou communication na sala pour représenter Jésus-Christ c'est pas bateau t'as la témoignage mon a bêté là au til l'autre tikanga il y a un témoignage comme ça comme le fan ou sur fan de son talent de hôtel par rapport à témoignage dans on a même là dans la suite ça arrive baza ebele papa le no ko expliquer te témoignage monene eza mutu ayebaki Yesu Masia Nazareth te na nzela théâtre ayambie comme Seigneur et Sauveur un grand témoignage qui est plus que tout autre témoignage. Nandaku, papa on a eu des témoignages, muta ota la TV, na théâtre, nazo sambela pona mutu asanta moto bimi na TV. Ya makamoto simba télévision wana te. Yazo tala na ye. Ngape na oloba na mutu nazo sambela pona mutu parce que ngata na sala théâtre, so na sambela, na sambela ya solo. OK. Na sambela te sko pona mutu wana. Pona bisa déjà nzambe avant nzambe prier na sala. Et bixande komoko et quand la mutu moko aux occasions tala biso. Et quand je priais à mon moto bimé simba ya kuya abandi ko parler langue à se retrouver dans la chambre dans salon a ibinga kota na chambre. Donc théâtre
nana ba témoignage ba ta doctrine belé ba yamba Christ lelo comme Seigneur et Sauveur ba tika ba doctrine misu sona o eza Christ a glorifié te baza misu bana kati église bazo kamba pe awa bazo kamba awa baza. Mais pasteur de la foi en fait, soyons quand même véridiques côté à chaque fois qu'il y a des manifestations organisées, ma plateforme, il y a des pasteurs, il y a des sangani, na mona kauti. Ils apprennent à nimba bingisa kauti, puis ils allaient non aime. Ou soit yomo kaka ou se décidati, ils allaient ningi na liste masanga, s'il faut le dire ainsi. Bon, petit papa là, naïb sa nzambe naza argile na maboko no potier, pesa na forme oyo lingi. Donc message na ezawana na seketane lote ata batu nyonso ya domaine nanga bakay côté moko boy nga na tikali na kumisila onza parce que quand Dieu me dit kende atanga na bona okende Jonas aboya suka na koma ikana Ninive elo na bisaka nzambe ya mona donc soki elo nyonso komona ta munene ata ba pesi batu l'état congolais au président de la République au ministère de la culture et art au domaine moko boy ba bengisi batu ba pesi batu ba mapangu ato muninga na zaito yo apasi ça nzamba linga tena za sunza malobenga pe na ozwa na okende donc nazalaka argile elo na senga pa nzamba mais bandeko ba Holanda biso papa le na mission na yo. Il y a des choses dans la vie qu'on ne peut pas négliger, mesdames et messieurs, c'est l'expression et l'impression. Vous savez, à chaque fois que tu peux apparaître devant les gens, ce sont les premières impressions qui restent. Quelle est l'impression que les gens gardent? Boutique d'habillement, exemple à suivre. Poto na poto, chez Odilo Mapouya. C'est vrai que la vie ne fait pas le moine, mais on reconnaît les moines par leur accoutrement. Nous sommes petit bouillé. Nous sommes à 24. La croissance de la direction Cambiana venu au Parla. Exemple à suivre. Exemple boutique. Collection à collection, nouvelle collection. Pour vous qui aimez la classe, mesdames, messieurs, voici la solution. Odilon Mampouya, exemple à suivre. Exemple boutique. Odilon Mampouya. Alain Nele, rien à dire. Odilon Mampouya. Odilon Mampouya. Banakini, Banapoto, Mokili Mobimba. Samsel chèque du nouveau pour un meilleur séjour à Kinshasa. Plusieurs options à votre disposition. Restaurant VIP pour vos grands rendez-vous. Voyageurs, hommes d'affaires, hommes de Dieu. Vous qui désirez passer vos vacances à Kinshasa, voilà un lieu de repos en singleto ou en famille. Samsel chèque vous propose les appartements. Suite moderne avec une connexion Wi-Fi en permanence. Un service de qualité est à votre disposition. La sécurité au point. Nous avons une réserve en énergie électrique assurée avec 2 générateurs uniquement. Donc bomi tungsama na ngote papa le oui ba so nzamba lobi na ngai na kende na okende so nzamba bina kete na okete alors so na se forcer non ça la volonté nzamba te donc na tika la ka argile so li pamboleza nga na zui so ya ngati na zelika ati mukolo ya ngai moko ekokoka donc elope na osenga bandeko ba Holanda mission na yo to kanza masala ngolo balando mingi elobo ko sambela pona ngeza nzamba batelanga na landa kanzela na ye donc oya yete na sala te. Donc soki penza ebitina nina ke no lukila papa nkelani papa na mituni motunga na bi ba Dieu so balobaka so mdatumba mezala kisi na fona no bi ezala na ba kisi mo ezala pe inconscient que oyebi ke ngana kana Christ me ezala pe na kisi elaka jamais ko sala mabo mais Christ azali kolanga ndina tamula ba papa nkelani ba papa edina bala nini basala nzambe tina suka anabi maintenant fona mona papa nkelani ndina kenda nazo luka papa na bureau na ke luka ye na bise papa nga na luka yo na bureau ya mbinga azwanga plus de 40 minutes à debout azo kanga na mapeka zo loba nazo sepela na yo makasi yo zo luka nga menga na luka ona zo ka basango na yo to solo ine lelo na bise papa témoignage na nga munene eza so otika na histoire ya ministère o telemane tumbelo o tata pesa ngai pona tika la kosala ka nzambe yo papa Nkelani Charles Mpata oyo salela atelema awateya tukutane lelo samedi leki dimanche tukutane vendredi dimanche ay côté sans invitation
tosololi na monoko papa pena yati awa te ti culte sila si makenda aloba makoloba na cher oyo papa okamwa alobi rêve papa moi ça va fondateur ya KDC alobi makambo esalama ya rêve memano na Pentecôte esalama na église oyo ayibaka makambo ya campagne ta Sainte Thérèse wana bato bayoka sango ya Yesu Masiya na pambola nzambe nafukama awa papa loba benga mwasi nanga tofukama na mwasi nanga awa asambela pona biso donc bref na koloba papa loba to kosenga soki na komi pene na bandeli papa les appels prière na osonza mamoninga na lina CD na tikala na yete sambela bongo pona nga soki amoni ko sunga ta bomanga abomanga po o nyonso ya mukilo eza pamba abomanga na mutu naza na berere mais erreur ekabula na mutu na nzambe o esala ke na kota lola te pona erreur na kufi pona ke lifelo te vraiment mibomelanga avant pour afutanga ya ozone charge ya bana nanga vraiment ça fait très mal. Alors on va ouvrir une autre parenthèse, passer de la foi. À cause de la foi, 6e édition, dimanche 7 juillet 2019 à 14h au terrain Sainte-Thérèse d'Enjili, Jésus-Christ de Nazareth et les consommateurs de la foi, toujours tout autour de la foi. On va communiquer une fois où ils ont parce que tout le temps on a un message, il y a toujours une qui espérer papa les bateaux belé ba koti loge lelo to bazaye suna confiance en nzambe te même basala nzambe belé bana nzambe belé batiki nzambe pour confiance za sulté na mona ngai clarté na frère nzambe ngo mingi na mona pe loté à la CD na. Et maintenant quand Dieu appelle tout serviteur après ça un message particulier na maman nzambe généraliste azalate tokote na biso mamnyoso mais quel message on nzamba benga o abengela o moni après de lige Noé a lâché Colombe pour la première fois. Colombe a quitté. Tant que Zongi, a Zonga Nengwana, Noé a mis le beau à Zui, a Zongi na kata arche. Pourquoi? Parce que tant que a Koutika des os na surface à Mabele, maï na maï. Dans la Bible Zoloba, dans Moukana Genèse chapitre 1er, dans verset 2, au commencement la terre était informe et vide, et le Saint-Esprit s'est mouvé au-dessus des eaux. Colombe a c'est moi la molimosa. On est en train de parler, mais bien on a l'obéissance. Tant qu'on a lâché à Kéa Zongi et l'autre, Azeli 7 jours à relâcher. Donc tant qu'on a Kéi, à Zongi on a fait à Olivier. C'est un message pour dire que Noé, cette fois-ci tu peux rentrer parce que Maï et Kiti Banzete Bini. Donc c'est un message. Or tant qu'on a bien à Moussali Nénionso, à Tinda Molimo Monsanto, après son message. Que yo te un message à repentance, yo te un message à délivrance, yo te on peut tout prêcher, mais message particulier non on m'a béni les attelles. Donc un message dans ma présence un message à foi, naïb sabatu ya espérons toujours. Il y a encore de l'espérance pour ceux qui vivent. Job a dit l'arbre a de l'espérance, soba katiango est produit. Comme tout ça maté ko cédé ya côté quand nzoto te pose mbongo ya mbongo ko sila liwe zali même si Christ ne revient pas aujourd'hui il y a la mort qui nous attend même si on te donne l'argent aujourd'hui et au coup le païen après la mort aux alawapi tous en a confiance et pensée parce que la foi et dans la Bible, dans Hébreux chapitre 11, dans verset 1 à 2, tu as défini comme étant une ferme assurance des choses qu'on espère, mais c'est aussi une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, il faut baser la démonstration. Donc, pas ces aliments, on a une capacité. Attaque Congo, Zambo Kanzal, Namoutan Zalate, Nazak Congolais, mais je ne dépends pas de Congo, je dépends de la personne qui m'a créé. Donc, ça va la ligne Zalangana, Koipe Kolia, parce que ça n'a pas Moko Sokutu, après ça, le Kolia Ndeke, ou Aloba, Kutu, mon Abina Yete, mais Yoka Kaye, mais bon, on a comme toi qui est Linginaï. La foi, c'est la main qui reçoit. Quand vous demandez quelque chose, il va avoir la main pour recevoir. Et on va te dire, ça n'a pas la main pour recevoir. La foi, c'est la monnaie qui achète là où les autres monnaies ne peuvent non plus acheter. Tout le monde a dit, mais tu vas opérer dans dispensaire. Pas un loroté, Mathieu, Satan a talé, hôpital au Sunga, Mouton Pabiki, mais Moutake, un qui est suisse à Koufi. Donc la foi, c'est la force des chrétiens. Donc tous les messages, on m'a fait ça, tu vas parler. Et ça résumé dans le condiment. Parce qu'un homme de Dieu qui prêche peut-être enlèvement, parce que Christ reviendra. Mais qui a dit l'enlèvement, qui a vu l'enlèvement comme ça? Même par révélation aux oies qui maintenant n'a mis sous. Tous les révélations, mais nous croyons par la foi qu'il y aura enlèvement. Hein?
osomona mutu osala mutu délivrance fo ndima Christ obikisa mutu wana c'est toujours la foi osomona donc ba message nyonso eza résumé na foi yango tout chrétien esenga za na kondima raison pour laquelle au monde Bible lobi na Hébreux chapitre 11 verset 6 or sans la foi il est impossible de lui être agréable. Il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe, pas seulement qu'il existe, mais qu'il est aussi le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Mais mon que Moussala a dit que Ende au foot, il a fait du foot, il a fait espoir à Kenda. Maintenant, on y a semblé la zone du matin, il a fait foot. Ce qu'on dit les Zoloba, il est impossible de lui être agréable. Beaucoup de gens, même des hommes de Dieu qui prient, mais pas en désagréable. Or, Bible Zoloba, les prières à Moutama Soumou, ils ont maquillé dans ma toile ensemble. On maquillé les a désagréables parce que la définition musique dans la classe c'est l'art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille. Donc, contraire agréable, c'est désagréable. Donc, ça dit ça au sambelano, aux nos pieds, aux appels à sanctification, mais ça aux en fouetté, aux a désagréable. Amen. Donc on va prier bela ba ngoma mangenge ya on va fait to kitingo mangenge na nzete mais nous allons dit matin nzete na réponse. Il faut avoir la foi. Il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe, pas seulement qu'il existe, mais qu'il est aussi le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Or ce qui est dans Hébreux chapitre 11 on verset 1er à 2, balobi or c'est une ferme assurance. Ya mwana dès que tu s'approcher ton di magasin, ils allont faire assurance. La démonstration c'est quoi? Ndi magasin rémunérateur. Donc, on est dans Marc chapitre 11, verset 12, 24, Andima Kausa Nzete Zagi innocent. Yesu Masiya yokanza la na Bible. Mukonsu ba disciple ba yele biloko olia audite. Bilei nangeza ko sala mokano tata nanga. Mais dans Marc chapitre 11, verset 12, bilolobi en sortant de Béthanie, Jésus y faim. Tiens, ça nzala te. Abina tei bato foi na ndenge nyonso ba okite na me ngolo kwa bébé, lokwa bana matériel avec matériel didactique. A personne de l'eau un figuier, à quel point Zambuma. À Koutim Boumate, à Lobin Zete, où est là qu'il a mamabé, que personne ne mangera de ton fruit. Mais la Bible dit ceci, l'arbre n'était pas encore dans sa saison de produire. Qui a la faute? Amen. Nous sommes bénis, homme de Dieu, je pense que nous allons nous séparer. Alors, en une minute, qu'est-ce que les gens peuvent retenir? Et puis, au Bing Sabato, déjà on a Sainte-Thérèse, on a le 7 au 6e édition. Qu'est-ce qui est prévu? Le Lobanza me comme tout les disciples vont comprendre qu'après, le Seigneur augmente-nous la foi. Et on est à cause de la foi 6e édition, le 7 juin à Terra Sainte-Thérèse. Donc, on est à l'étranger, on est à l'étranger, on est à l'étranger, donc tina ndeko na yo oza na Congo awa tina famille le 7 juillet ataba 6h 7h 4h ba okuta déjà place et ozala déjà disposé d'être aux alawana na terrasse Sainte-Thérèse na Njili pona côté ya sango malamu nazolo baboye bandeko nzambe oyoyo ya papa na ngai te yanga liloba nzambe papa Dokuta Miguel Yesi nzamba papa Dokuta Miguel Yesi nzambe oyo Yesu Masiya Nazareth ba papa Edina Bala bateya ba papa Jacques Verno bateya ba pasteur Renat Bonke évangéliste Renat Bonke bateya. Donc Nzamba pasteur Kelani Charles Mpata Obateya, c'est le Dieu que moi je veux prêcher et longo na bandeko nyonso tozali sanga le 7 juillet na terrain il y a Sainte-Thérèse. Donc na bengsi bino bandeko bazana vacances yebi ndeko bazana vacances yebisa ye lobana le 7 juillet azanga te na prière so moi ezali ba bengi même papa le aobenga biso pote bandeni topesa bino invitation poto honorer bino partout bouta atoti na Congo central outi wapi yaka topesa ta invitation pour que to yambayo lokola mopaya mais na bonzambe lokola ndeko. Donc rendez-vous za moko le 7 juillet ya onde to okuta na pona to yoka liloba na nzambe et na zoloba ndenge batu boyela nde bozongela te koyela o bozongela te na oloba kama mabala te na oloba ka ba santé te na oloba nini te mais na zoloba makambo e ko sala makuna mabala ba succès nyonso ya na ngoma tabisi o nzamba opesa biso tanto osomba sadi to komi bana na ye et puis to zonge pa ine ba aussi babunga et ko za malaomi. Donc pour terminer dans le 7 juillet na ngonga il y a 12h to bandi programme na terrain il y a Sainte-Thérèse boya bino nyonso Yesu Masiya Nazareth le chef et le consommateur de la foi a osana biso rendez-vous paix a osana toujours glorifié, c'est lui qui est digne de recevoir l'honneur, la gloire, la puissance dans les siècles des siècles. Merci mi papa Lin. Merci papa. Ça je garde, je crois que juste après ça merci. Merci pour l'évangélisation. Merci parce que nous sommes en train de soutenir l'œuvre de Dieu. On va chuter pour quelques questions sur la plus grande montée. Il y a une chanson aujourd'hui qui cartonne. Tout le monde est au côté de bateau. Il y a comme 5 heures de bateau à la moitié au Sambe, Bachenzemo. Il dit qu'il y a une mkolo idée des soucis. Bon, papa, l'idée que vraiment c'est trop dit parce que n'a peut-être ce comme la pays musicien moko parmi bayembi na biso mais ngana vivre ngo o ekomi
mwana mwa benga ngana na itela ye maloba ponga na boyemba te na tele maloba na nzembo mwa yemba ba message à foi na komi na studio na Chesili et après elo mo matinga na mutema na bisi ingénieur wanga bi papa na ko se elo mo ya 5 minutes na exhorter ka bato tchelinga ka mo ba forme ko wana et encourager ka bato na message à foi alobi pas de problème na koti na lati casque Nathalie montre 11 tous en prière moi chaque lundi c'était un lundi to be yango 12 14 na bi era prière koki pour permettre ngana zonga si ma bi passer problème te na kei to zayi kuna mwasi na ngai to kei et tant to komi to sali prière esili to zonga na bisi tant to komi kuna nzela na bisi ba na kozwa mwana mo église ayemba na se wana ayemba ngana oloba to yokani ba bengi mwana moko boya zaki occupé ayete plus de babeso 14 je sais pas si c'est combien ayete to komo zonga tala plan ya nzambe nabi na mwasi na mutuka to mo regretter babisa mais ma mère azawana bazana papa rabi mavinga ba osala ba nonce ya ngabi mais bokizo ma mère bake bazui ma mère tant to komi na studio ba mo balandi biso na moto balandi ba moto to komi ngabi yema nzembo mo ya mama lord yema nzembo bo alobi papa na bana nano elo mo na nzembo mo ngabi te yema nzembo wana bo ngana loba alobi te na bana na nzembo mo bo na o senti kaka na bana ta Yesu ndeko na bolingo nabi d'accord na prier pour na ye abandi ko yemba Yesu ndeko na bolingo linginga minga no kende di ku Saint-Esprit asimbiye abandi mamoko fungola mama bande ko loba wana ngai na ko kate na studio ba larme ko motambula ngai ye moko donc ba jouna e poli na clip on eza bongo donc o batala na studio na loba etikala ka ndengona ta studio eza ngai muke ya mama baya bacha etikala ndengona parce que promesa ya forme lo côté mais ya fond na onde ayemba yemba bandolela na kata ya okata etikala pe bongo tina clip na ye pena na beti eboye na longole casque na sambeli pone na serai na tolo nanga parce que na bomotele aussi ma petite sœur donc na sambeli pona ye et nzembo ayembi ayebi yango te akomisko ko ye ko lango ndenge zo beta mobali na ye en États-Unis alobi lokola bi musique alobi te o chité ba mabe place moko boye bo sali boye na zongi bon na studio bakende babongisa nzamba yebisinga après alobi ekoyemba mandengo wana na ba faute o bango ba moni na yisi bango o ba diminuer sala 6 minutes et na yebi kuti na yoka ngote to beta ka 10 minutes nyonso wana basali clip ye ngana bande clip domaine exemple sana nga audiovisuel na monter clip ngo très mélancolique ya studio kaka yo ngana ye ngana oloba ye pa oyemba na bengi ingénieur na futi mbongo ake basali clip baye nango namoni na on sentir nango te na bisa ingénieur pona les été na bi yaka na ndako zoka nga lokola mwana no na bando meka yo ko compléter soit ba prise ya salaki a cheli kola ba prise onga na salaki nazo réaliser cha cha ya onza makanza Serge Muku na CP à son âme réalisateur formant pendant 3 ans na ibise cha tango sili ezongi na mélancolique ndenge salaki donc no moni zo beta bongo donc ngam na réaliser cha zongi sa bo sala bo na katanda upana na machine ordinateur pananga na montage donc voilà donc yango sali ke lelo bana nzambe bazo sungama bazo pambola nzambe bazo bon tout le monde zo la na nzembo même nga jusqu'aujourd'hui mazo yemba ngwana je pleure alobi bakabola ngate ye bakabolo Yesu te na bomo inanga nokite na kobeba kolongwa te Yesu masia na bomo inanga ko kufa pamba tikala libela na vinanga nalanda kaona tina nzamba maya tabisiko zwanga motema nanga moko témoin libota esundola papa yo lokotanga côté moi lobi quand on a me sentaka condamné abandonné oyaka lokola tata opesi loboko oyaka lokola tata opesi elike matili susu olanda Lazare kino na kunda eloko salama te po bengaki moninga alobi zwanga pe lokola moninga Yesu na sale la rayo yango c'est comme prière nanga donc tana suki na bisenier zwanga ta lokola moninga po na sale la rayo na mitiki na maboko non nzamba bomoyi non des paroles très profondes. Amen. Nous sommes bénis hommes de Dieu. Je crois que nous allons nous séparer un mot pour la nouvelle tendance télévision ce peut tout bénéficier puis n'allez pas mourir oyo le loba pour la nouvelle tendance télévision puis musala to sala papa botambola na beko na obanga nzambe batu basala bakusala Bible lobi que cette parole ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qu'il est écrit c'est alors que tu auras du succès et tu réussiras. Yangwana José chapitre 1 verset 8 yangwana tikeli yo papa len na yebi tanandaka yo tango loba je sens que vous avez la parole oyebi nzambe
tikala fidèle. Tout ce que vous allez faire, salango pour la gloire à Christ. Mais pour battre batindi yo. Amen. Oyo santi au sala pour Nzambe fait ça. Mais so battre batindi yo, oyo ki Nzambe te au sala. Que le bon Dieu vous bénisse. Après mon équipe na union so vraiment n'a souhaité dans 3 Jean chapitre 2, je souhaite que vous prospérez à tous égards. Amen. Et que vous soyez en bonne santé, qu'on prospère l'état de vos âmes. Amen, papa. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. C'en est fini pour aujourd'hui. Tout le plaisir était le nôtre d'avoir sur ce plateau Pasteur de la foi. Donc, nous étions bénis et je pense que vous également, vous êtes bénis. On se fixe au rendez-vous pour le prochain numéro de cette émission. Alors, le Kawa nous a la première partie. Donc, il y a les sous-sous pendant. Mambali 7 tozala wana tokoaccompagner Tisuka totiela bino ba image et après le 7 tokoya côté balisusu nini oyo Nzambe achena mosali na ye. Papa, merci beaucoup. Nana, merci bino papa. Merci. Merci beaucoup. Alidor lui merci. Gédéon merci. Et Jordan Panzo merci à vous. Mesdames, messieurs, partagez, aimez et partagez cette émission parce que c'est une très belle émission et puis également qui va aussi vous bénir. Au revoir, à la prochaine. Bye bye.